Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà séjourné dans New York, dans les États-Unis, a juste pour répondre la rendez-vous annuel de la 79e session de l'Assemblée générale, il y a les Nations Unies, puis bon, plus de 1600 détenus à prison centrale de Yamakal, Baouti, qu'on a libéré pour baser surtout Miming, soins médicaux pour Hollande élément. Le prophète Gédéon Kassongo, Aza, seul prophète Aza, qui travaille juste pour la qualité, pour que le pays de moitié du Congo ait un développement moko qui tokopé, dans les permettre la population, c'est la Kitoko. On a juste ma grande ligne haute proposée dans l'édition Yamoko Lombo Toko Kinshasa. Bote Congo pour Azavi, la diaspora partout dans la conférence de fidélité au Peuple Saramunda Écolo et surtout que tout ça, la gagnance, c'est comme une information sur et à temps réel. Motorisé dans le colonel en notre formule édition de l'élément au le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà dans New York et aux États-Unis pour participer à la 79e session. Il y a Assemblée générale et le chef de l'État Nayaba gouvernement au Yokobanda Mokolo mardi bon dimanche. Masolo Ebele est prévu pour Mimi à Robert Monana au Italie République démocratique du Congo ça va détenir 4 éléments. Ndeko ya Congo boyebake ezalaki bongo mokolo ya dimanche le 22 septembre 2024 naba avant midi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na New York po na korépondre na rendez-vous ya bamvula nyonso oyo badirigeant nyonso ya mokili bazalaka kuna bondi belanga ke amamaki kitoko avec impact la idéologie ndenge kaka boza komona na 79e session ya assemblée générale ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement oyo ekobanda bongo mokolo ya mardi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consommé la tribune mokolo ya mercredi po ala ki sa vision na makambu oyo etali politique nationale pe internationale. Boyebake akolobela pe mingi na oyo etali République démocratique du Congo ndenge eza agressé na Rwanda. Assemblée générale ya mvula oyo eza ko intervenir na contexte moko international oyo eza vraiment marqué na ba avancée moko significative na ba processus ya ba réforme ya Conseil de sécurité des Nations Unies ndenge kaka Afrique aza kolinga. Boyebake pona mbala ya liboso États-Unis d'Amérique animi ko élargir Conseil de sécurité dans des pays africains oyo bakozwa ba position na kati République démocratique du Congo plus grand pays francophone dans le monde de paix pays solution à réchauffement climatique mondial eza na chance parmi les deux pays oyo ekozala masolo wana ya ba membre du conseil na nyonso esengeli boyebake République démocratique du Congo azape kozela élection nango ya le 9 octobre oyo eza koya na conseil ya droits de l'homme ya Nations Unies eza événement moko oyo ekozongisa République démocratique du Congo na masolo ya mokili nyonso wana esengeli boyebake eza kaka ba effort ya diplomatie avancée ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango bebiso tobetisi kaka mbonda. Tout ça, bref, moko etali santé na édition ce mokalo boye bagi pour la lutter contre épidémie à Mpox. Organisation mondiale de la santé a outi ko pesa loya 33,5 tonnes ya ba fourniture médicale na ba équipement d'urgence de la République démocratique du Congo po na ko renforcer bitumba ko bengana épidémie à Mpox. Ba équipement na biloko ya musala ba ko pesa na ba laboratoire ya ba centre de santé ya ba district pe ya ba référence po ba pesa ba soins et pas ya ba malade. Gouvernement congolais coordonné installation aéroport et attention de Jules mingi dans ba dispositif moko ya contrôle sanitaire pour la surveillance ya épidémie Mpox au eza à la carte de la République démocratique du Congo. Poursuivons encore notre édition dans élément au boyeba qui c'est réellement qu'on s'allie vraiment un vrai leader pour aux vraiment là ambition moto la vision mokito pour la République démocratique du Congo en général et Cyril Oleka plateau ya Mbonda école poto mbao pendant 30 minutes pour la population va comprendre avec impact na idéologie. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez très bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le développement ils ont constaté Azali au sommet du pays. En plus, Azali ba représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, bakeye ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to soufa. Tangu na tali dégâts au moto de salaki, nazako obligé na la moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand tu la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to kozata to solana bino. Toutaki comme on a des réseaux sociaux, vidéo moko ezako circuler ya ba militaire ndenge bazako torturer ndeko mwasi moko esalima be na mokili mobimba pe na ba congolais ebele tukaboye bake bazako qualifier que ezali FRDC mais bako sabinoté FRDC jamais na professionnalisme pe la musaka kito bazali ko sakuna grabandu bakoni ko sala mesala bongo zali bongo bando kitebe benemi ya république bazali vraiment ba hauteur ya makamato za propos que o ya porte parole ya FRDC ya grabandu ndenge nini abetele ngombondo avec impact na idéologie. Nous avons appelé aujourd'hui pour vous faire part de la situation sécuritaire, mais aussi parler de l'actualité au niveau national qui est caractérisée par une vidéo qui est devenue trop virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit une dame être torturée par les gens habillés en tenue militaire. La tenue qui n'est plus utilisée dans notre zone, c'est une ancienne tenue que les militaires de la première zone en général ne portent plus et aussi de la 11e région militaire. Malheureusement, cette vidéo a été attribuée au territoire Massimanimba. Nous sommes dans la province du Kwilu et vous allez comprendre que ce sont les ennemis de la paix, les ennemis qui ne veulent pas voir la 11e région, voir le Grand Bandundu évoluer en paix. Voilà, nous sommes là pour démentir et vous donner quelques éléments qui prouvent que cette vidéo n'a pas été tournée d'abord dans notre zone de responsabilité. Tenez, dans cette vidéo, la majorité de gens qui sont visibles sont habillés dans notre ancienne tenue qui n'est plus opérationnelle, qui n'est plus habillée dans notre zone. C'est-à-dire, cette vidéo ne nous appartient pas parce que tous les militaires de la 11e région militaire portent la tenue semblable à celle que je porte actuellement. Ça, c'est de 1. De 2, et les lingala qu'on parle là n'est pas les lingala du Bandundu. Tous les enfants du Bandundu, ils parlent lingala en mélangeant avec les Kikongo. Et de 3, vous allez remarquer qu'il y a les femmes en tenue militaire, mais qui torturent une autre qui n'est pas en tenue militaire. Or, dans les territoires des Massimanimba, il n'y a pas de PMF, il n'y a pas de femmes. Donc, vous allez comprendre que c'est hors notre zone. Bango Bazali champion au état social à la Kata République démocratique du Congo Zali Bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ce que Zali qu'on cotisait tous Zali qu'on paye ça 500 fois congolais par jour et qu'on permettre la fin de l'année au se retrouver au CPLA qui que l'on a libre talent élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué,
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga to kosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani ezalaka bien kosala ba reportage moko lokola ba mariage ya politique ya religion to pe ba activité ya ndenge ba mariage to pe ba anniversaire mais cette adresse ko permettre ba sala le reportage mo purement professionnel ba condition mo kitoko ezali kaka mbonda ekolo agence. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Mboka oyo ezanga prophète etambola kitoko te na kata République démocratique du Congo tolanda prophète Gédéon Kasongo oyo azali vraiment visionnaire ya église mabele masantu parce que atoko pesa piste ya solution oyo ko permettre que République démocratique du Congo ezala vraiment libéré complètement pe ba Congolais ba vivre la vie mon kitoko kanenge Nzambe azali ko senga. Chef kutime soki akufi bokunde na mboka na bino bokufuta. Mwana ya Congo bondi melangai ke
soki bakotanga ba prophète awa na République démocratique du Congo bon nimela ngai ke ya vrai oya solo vraiment azali ko komisa maloba oyo ezali ko uta na lola et pas ya nkolo Nzambe ezali bongo les prophètes Gédéon Kasongo bon nimela ngai ke yende azali visionnaire ya église Mabele Masantu bino moko botala ndenge nini na culte ya dimanche bazalaki ebele tout en jaune po na kolakisa ke mboka ya sika oyo Congo esengeli okota esengeli elata bongo couleur jaune. En tout cas bondimela ngai ke bazalaki ebele wana po na kozwa ba message oyo euti na mbingundi bino moko boyokelanga na luma eloko oyo nalobi boy pasteur akoki koli epai ya mundimi pasteur akokozala bitambola tambola l'église est sacrée. Et sengeli nga mutu nasali boso ya église wana nabanga makambo. Amina. Naki bokozi naki pasteur sandenge moko. Amina. Pasteur asa plus que mokozi ya mboka. Mokozi ya mboka asa mwana ba pasteur. Dego somona ba pasteur ya Kishasa kolie pa ya bambundimbi azomela mai ebimiye na kotoyi. Moto akosa bino te les prophètes Gédéon Kasongo ye mingi mingi ba prophétie na ezala kaka ya koluka ndenge nini Congo alobi ekozala kitoko azalaka te lokola ba prophète oyo ya kobetaka matolo ya kosengaka bisengela mwanza ye kuna azalaka te me mingi mingi alukaka ne souci ya Congo ekoma kitoko pe population va vivre kitoko avec impact de la idéologie. Nous sommes des petits lumumbistes. Amen. Vous avez besoin de démontrer. Boyana Mundu qui n'a tenu. Kaba oyo basau. Na kitina bango mususu barandanga. Pas blague. Botala munene te. Na ko ramper sans problème. Commando. Papa, commando. Bien formé. Na kitimo yeboningani be. Otia musapi na kokata ya papa. Kokola tu ba petit moko boye. Les Congolais les pérés. Bolo mon armée, bokotaki ya mi bolo kosala ni. Kako zemi sabana ya batu bazemi. Prophète ya boyende esengeli bakozi ya mboka pe peuple congolais bofongola matoi na mitema pona koyoka ye mingi mingi pe kopusa na pene na ye po na kozwa message ya Nkolo Nzambe et surtout que mboka soki prophète malonga azali te bondimelanga ke eza lokola baveugle bakotambwisama awa biso Congo tozi prophète Gédéon Kasongo esengeli toyoka ye tosalela pe o azali koloba pe mingi mingi kotabwisama ndenge Nzambe azali kosenga yango pe biso tobetisi kaka mbonda sikoyo élément ezali signé écrit d'Emba Teta l'ingénieur ya pe bozwa sikoyo élément oboye bakeye azali voilà vraiment pour la kosunga congolais nyonso ozala ba problème moko pire ma spirituel to pe physique ezali bongo Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan soki okutani na ye yebaki okozwa solution ba problème soki ozali nango na nzela ya bakoko. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika bonso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo
mabala tozoyeba kosungela bato basi to mibali koyeba kosunga bango mpona mabala. Et puis mosala ba o baza na posa koluka mosala to ba o baza na posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo bato ba musu baza na ba masque de vieillesse ba o baza na posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o baza na posa ya ba domination ozala pasteur ono so baza na kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo Nabino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Centre de formation média indépendant, c'est formé en sigle bazali premier à la 4 République démocratique du Congo pour la kopesa ba formation lokola ya journalisme ya kokoma cameraman topé ya kosala ba montage vidéo kitoko en tout cas ndimela ke baza vraiment ba professionnel ya média donc la primo ko ya muke pe na ta muke est possible okoma vraiment professionnel ya média soki opesi ba kansi et pas la bango. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Mana Congo, yeba keli kambu ya kala ingangu kala tekniki. Oyo optikala la système ba macheti, la système ba sopeka ko senga e koma ko sala soni. Yeba ke ba sekaka yo oyeba kate. Botala mwana mobali o boza komona. Tokende ko découvrir ye asala kabiloko o bomoni batela se oyo mingi bato ba moto bato ba mituka ne basomba la cadre kaka koluka ke esthétique eleka na ba velo na bango to pene ba mituka na bango biso bonda ekolo tellement que tolinga mingi développement pas avec ma caméraman de ghetto kitaki pour la kotala idéologie oboka ndenge nini abetsaki mbonda nga jino deko o baebi na Pascal baebi musalo yo na bandango lelo te banda 2000 tilo 2023 na une expérience à ma case ben musalo na sala ngo ezaba a na kotala ba maison wa yebi ayebi ngandi mna kangi Pascal na wazobenga ba jeune baya musala yango ezalia soko yebi musala no okufa nzala te ngai na nga mutema ofungwa manazaka bien na batu soko yena koyambo na wala so musala pere sungayo yabo esali kitoko comme na article 15 ndenge mwana mobali alesaka libota na ye famille na ye pe abengi mingi o boyebi ke bokomola esprit ba machati botika boye pembe na ye akolakisa bino nde basalaka yango de manière Kinshasa pesa munene oluka pe kwa na yo obanda koteka po obikisa libota na po yeba ke kuluna ya 40 ans ya 50 ans azalaka te lobi okosika kaka o vie nazolia te sauver nga mengonga yango yekola musala il n'y a pas de saut métier il n'y a que des sautés gens yango tobetika mbunda ndeko ya Congo ezali monene toyebaka te soki pe esengeli tosala nini pona ko participer na kobongisa 145 territoire oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azali kosenga awa tozali na Kasongolunda na province ya Kwango ndeko na ngai na 21e siècle oyo ya kokamwa école oyo ebibisa ba leader ya ndenge na ndenge tala ndenge ezali ko fonctionner na matiti vraiment epesi pasi komona ndenge caméra monda école etambola kiti koto oyo poto sala ba reporter ya solo toye ko découvrir eta oyo bana bazali kotanga toyebite topesa kombo nini po ba leader ya Kwango baza ebele bamonaka école ope babima awa mais batikala jamais kosala tout kotoyo pona koluka kocha école o na ba eta o ezali kosengela awa soki vula ebeti amame toyebite soki bana batanga kandenge nini esali pasi yo kandenge ba autorité école babeti simonda école oyo tozana ba problème ebele infrastructure eza mabe
baban vraiment eza mabe bana bazotanga na ba condition moko mabe toujours lité to sala toujours bongisa na moi mike oyo l'état zo pesa biso mais ezoko kaka te tenga na l'état gouvernement azo en charge vraiment beko na biso et surtout ba politiciens na biso oya kwangu bazo beko en charge vraiment ba le kakaba mona ba conditions de vie ndenge bana bazo kendo tanga vraiment ba s'investir pour na beko na biso oyo vraiment to ko souhaiter ba politiciens ba tia maboko ba tia appui na ba désir na biso bazwa vraiment ba solution et koya na bino vraiment eza la solution na école oyo kokoma tina mboka oyo na Kasongolunda eza nango majite toyebi même nzela ezali mabe makasi mais esengeli na ba autorité ya kwango boyeba kosunga éducation kote oyo po éducation yango nde ezali jeunesse ya lobi awa biso esali pasi komona école ba état oyo yango tobetisika mbunda ndeko ya Congo kaka ndenge boza komona ba image oyo botala babala oyo munene bokotuna nga tozali wapi tozali kaka na vie province ya Kinshasa na commune Nsele mingi kuna na quartier Bibwa population baleli po bakoma kosufrir na ndenge moko ya makasi et surtout que nzela oyo boza komona yango nde epermetaka bango po basala bakursa bango kitoko mais nzela oyo depuis Bibwa ebanda bakoma kolela kaka na gouvernement aluka moye moko ata makadam koto de manière que esunga population parce que mingi bauta na bakati kuna bango nde basalaka nzela oyo bazosufrir na ndenge moko ya makasi kaka kuna na Bibwa amamende kwa Kongo bokotuna nga likamba courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala kuna kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko ya libabe balela mais Sinel kutu ayokelaka bango ata marate neti kaka mato ya Sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya Bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke ovanda na Bibwa kuna kutu régime des eaux atikala jamais kotia makolo population bamesalaka na bama ya forage ekoma kosala bango pasi po bamai wana basomba yango chere makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera mbonda ekolo babetisaki mbonda nzela oyo papa pona entraîne nango nano eza pasi kokota kuna na kati pona tokoma kuna na seti côté ya paroisse eza pasi penza en tout cas bazelu tomonaki totiaki espoir tango tomoni bayeko konini kwa sire biso ke bazoya kotiela biso makadam tozala posa babongisela biso nzela batiela biso pe makadam tokoma lokola terre jaune lokola batu bani awa tokosenga kala gouvernement boyeba ke Kinshasa eza munene Kinshasa eza gombete Kinshasa ezali yolote Kinshasa ezali mumbele te to pelimete te Kinshasa eza pe la commune Nsele bochana numa misukoto kuna boko tsa régie des eaux boko tsa Sinel de manière que population kotoyo bazwa mai bazwa pe courant en plus ba infrastructure loka banzela bosala ba banzela ba kitoko et ko permettre population kotoyo ba vivre pe la kimia yango to betisika kambunda. On est là pour se rappeler le titre que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sa journée dans New York, il y a les États-Unis pour participer la rendez-vous à la 79e session, il y a Assemblée générale, il y a Nations Unies pour Bondak et les Mao. Plus de 1650 détenus malades dans la prison centrale, il y a Makapi et les Mao. Le prophète Gédéon Kassongo, visionnaire, il y a l'église Mabele Massantou, a toujours qu'on lutte combat Moko pour les manières qui République du Congo, et soit récité selon volonté Yanzambe. On a bouclé complètement édition on a couplé avec un partenaire idéologique de la caméra Misala Kitoko. Il y a les caméramans de guerre Wilfried Sambapé édition Simamage Paya Benjamin Kilunga et Longayani Kaloso montage la réalisation mon amboka écrit de Mateta mais vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officielle et en plus activité la mino bamimbongo la bino vous pouvez s'en biso pour le sango à la prime promotionnel nulle part ailleurs peut qu'on permette que mimbongo la bino et moi les villes et ma peau nous sommes établis à makitoko communiquer moi ali awa il y a directeur général d'Ambonda école sur vous vraiment un vrai journaliste pour lui au travers de la rédaction topé au produit la émission en direct sur YouTube malgré tous les capés chaque jour dans la chaîne de la télévision ben là c'est numéro on a to yamba au plateau OEP et permettre au sa musala kitoko avec
beaucoup de professionnalisme avec déontologie et éthique journalistique Ningaka Congo ezali kosenga. Ah vraiment to boucler to clôturer édition Mokale on a de la combler qui on met en tout cas mbote ba vrai chéri ba vrai jour et surtout là-bas la poto bon message qu'on a biso vous peut avoir confiance bon soutenir biso parce que bientôt là le deux qu'on cotise qui ça 2 ans na biso il y a comme ça toujours qui toko topé il y a représenter ba édition chaque jour en tout cas numéro zali wana on y a contribuer dans zela ya ba topé ya Orange Money pour contribuer au palingi qui aba que soit matériel surtout ba les ba poto ba dans YouTube en tout cas que ça occasion moko ya consommer la biso topé il y a que soit matériel pour permettre tout ça toujours musala qui toko et que permettre que tout peut ça toujours boulot avec beaucoup de professionnalisme so que les sazongité tout la prochainement la édition monsieur je vous aime beaucoup plus bye.